Mbote na balani nyonso ya tokomi wapi nalobaka toujours Epenge Fofana gardien du temple soki bomoni na banza kengo na bana Sankuru basepeli ke bamoni ya bango notable à Sankuru représentant si territoire à Sankuru polobi Epenge Fofana aboyi babenga ye Rwandais babenga ye Ougandais parce que tango tokomaka non aussi ota tozo tambola tozo matati. Pour ce qui est payé Fofana, azo matate, moi boye ba épée zate. Et payé Fofana, n'ebsuno que non, ya koloba eza ebele. Mais le long ngai na kotuna ra mituna. Réponse que vous allez pas inviter nanga. Ndena lobi que non, to uti komona. Mona moka fali pupa. 3 mois, 2 mois azaki libande à RDC. Na mambeleki na bandundu. Mambeleki atre bayaka na bateki. Mais fali pour paza mutuama indombe aza ekonda. Na niveau fali pour paza leli quelle contribution oya contribuer na bandundu. Pour ce qui bandundu ekangaka makolo to mona fali pour pati. Lolenge moko soki Sankuru ekangaka makolo Epenge Fofana alingaki asimba nzete oyote. Parce que oza bateau de commandement boyebi. Tant on a sionné na Sankuru ne boza komona na image nde bakolo mwana bazui mwana bango. Yango tolobaka eza bien kobenga Epenge Fofana Rwandais Ougandais mais soki na lobi ke akanga ona wangola nyonao nda akanga ona wamboso nao sadi bakolo mwana basimbi mwana na bango. Mais na combat boyebi force ya di progrès baza banani. Là nazo remercier président Michaud moto azo chapeauter inamicho di progrès o azo kumbela ngo longonya parce que azo mama di progrès na commune ya Kiasa même na Gombe na Sosimat même na Bagumbu o satike non deuxième œil na opesa merci na retrouver à tous les di progrès o match betamaki na tata Raphaël na Ujana o présence à VPN présence à Yves Bokoul David Moukeb télévision eza radio te na se retrouver là na télévision mais passer na ngai nazaki moko ya di progrès naza moko naza mona Sankuru lelo mona mboki Eliezer alingi nazala boy image na ngai yango wana limité ba memi Epenge Fofana comme secrétaire général te comme président de la République te mais ça fruit ya combat. Et ça bien que ça permet na président Félix. Mais na combat, imagine yo ezawapi. Imagine nga yango wana. Jour ya marche ya machine à voter. O Jean-Pierre Bemba boyaka. Mona mboka seba. Mbote. Mbote mopanzi sango. Je pense que nous avons ouverture to expliquer batu nyonso. Lelo nous sommes déterminés ya koloba tout o parce que bon na biso tango comme on a 40 ans, 50 ans. Pour expliquer que le 5e président, c'est Babunda, puis c'est le président, Oyo Azaraki 5e président. À venir, il y a c'est là où nous avons salué honorable Tingi Pouloulou. Alors, dit que le président Mbosso République est pétionnios. Aux hommes mérités que la République, bah valeur. Président Mbosso Palobi, chers collègues, il y a Est, quittez les groupes armés. O azana amateur à Koyoka, Ayoka. Nalingi d'abord, on s'est présenté. Parce que dans le match, on a betamaki du progrès. Yo zala quitté, mais image quand même on moni présence à VPM, David Moukeba, Yves Bokoul. Nalingi d'abord au la caméra, on s'est présenté Yomoko. Merci Mopanzi Sango, ngai nazali moko ya baike moko ya ba combattatif sur le terrain kombo na ngai président Sebaluzaya Dio Dibatesa donc naza penda congolais du sang naza combattant on a lutté pendant longtemps ba o ba ebinga mingi vraiment ya koloba ezali te mettre koloba parce que nzamba pesi biso pema esengeli to loba tango tozomona ça ne va pas esengeli to loba parce que à partir de la biso que ba jeune leader quand même il peut solution koki ko zwa na ba makambo nsusu mwana mboka seba na lingi penda mwana no communiquer ko sena di progrès na kati ya IDPS ezanini quelle différence entre force du progrès
Parlement debout et parti UDPS. Force du progrès et jouaka rôle nini. Parce que c'est que dinde initiateur ya force du progrès, initiateur ya parlementaire debout, payende mutope abimisa parti UDPS. Oyi ko limbo la biso force du progrès eza nini. Pour ça on a président parce qu'on a chance au konza force du progrès. En tout cas, merci Mopanzi Sango. Nous avons un leader à Kambaki Force du Progrès. Nous avons des difficultés, nous avons des passi, nous avons des Mikakatape Minyoko, la dictature, le régime passé. Donc, Force du Progrès est un mouvement spirituel. Spirituel. Force du Progrès est un mouvement d'action. Donc, il y a un mouvement d'action au sein de l'IDPS. Force du Progrès. Et un ndenge moko na ba parlement debout mais force du progrès et bimi na kati ya parlement debout. Ozomona force du progrès et un mouvement moko d'appui oyo et bimaki na kati ya parlement debout ba jeune courageux o bandimaki ko sacrifier ba vie na bango pour la démocratie na état de droit et kota na kati ya mboka oyo. Force du progrès et un mouvement rebelle té, et un mouvement sélectionnel té, et un mouvement moko ndenge ba qualifier ka yango té ba bandit té ba voyou té. Force du progrès, c'est un mouvement mais c'est un mouvement politique. C'est un mouvement politique au sein de l'IDPS. C'est un mouvement moko, il y a appui, mouvement de pression, dans le IDPS. C'est un mouvement moko, oyo, et banaki ko tia droiture dans le IDPS, na ba continuation so, o pe balingaki ko mema mbilinga na kata IDPS. Donc, o nyo so ba kanisa pour la force du progrès. En tout cas, là, je vous informe. Donc, il y a un to bozo kanisa. Parce que force du progrès, na kati ya force du progrès ezana ba étudiant na kati ya force du progrès ezana ba maçon na kati ya force du progrès ezana ba to alolenge nyonso na kati ya chauffeur ba jardinier tous les domaines ba infirmier ba médecin na kati ya force du progrès là je vois docteur Joël Mundabi même ina ba avocat même ina docteur Mundabi Joël Mundabi ouais ça le conseiller ya chef de l'état en matière de santé na matière de santé ouais azaka pe moko ya ba secrétaire ya force du progrès donc force du progrès et bimisi ba to ebele. Et la force du progrès Tomoni et bimisi Rémi Kounima au bozomo nazo kamba force du progrès na niveau 10e mairie force du progrès et bimisi Antibal au bomoni azana DGC kuna au azo kamba site ya force du progrès na DGC force du progrès et bimisi Bapini Fabrice Baboni Sankara force du progrès et bimisi batu ebele Force du progrès peut bémissi ba ministre là je vous informe. Yves Bokoul. Quand même mes sengo. Ozomona. Force du progrès et bémissi DG. Ba Iguette aussi. Bémissi ba Iguette. Bémissi ba maître Konga. Force du progrès bémissi ba belé. On organise ka bomo ko. Donc c'est-à-dire que tant yozolo ba maître Konga wala ti varez. Oui, tant yozolo ba que force du progrès un mouvement ba voyou ba bandit, ozosala ba qualification surtout c'est un péché devant Dieu. Force du progrès et bimisi ba Valérie ya ebele ozomona force du progrès et apuya bato ebele lelo ba koma ba ministre lelo ba koma o bazali pe force du progrès ndeteoraka est-ce que ça solo ka bino bozali penda parmi ba jeunes leaders o bazali proche na président Etienne Tshisekedi o bozo kabola na ye bozo solola na ye mais ngayo rezali boso na yo ozoa chance ya sonner Etienne Tshisekedi mbala na solola na ye okota la caméra eloko nini comme conseil to eloko nini otuna Etienne Tshisekedi question à répondre to conseil na pesa yo biso eloko papa na biso Etienne Tshisekedi son âme repose en paix abanda ko yebisa bino sengeli quand même bozala déterminé na nini bozala déterminé na litso tozana ngonzele zali mulai ba oyo ba kozala persévérant ba ngwana nde mutu ba kokota mboka ya kana ezala ki moko ya ba message au papa Etienne Tshisekedi ba ko pesa biso pona ko lendisa biso ke bitumba oyo ezala ba oba kokatana ezala ba oba kokota mboka ya kana malheureusement papa na biso Etienne Tshisekedi son âme repose en paix akumuna ki mboka ya kana te mais nzamba ebe ki mutu moko ya bongisela ki biso Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. En tout cas, au tozana une minute où état que président de la République ou azo diriger mboka ou état que garant de la nation. Donc azaki moko ya fouille ya papa Echedi, azaki moko ya ba combattant IDPS. Donc ezalaka fier pona biso IDPS. Ngai eloko na koyebisa kaka toujours
bato o batiaka balobaka n'importe quoi pour la force du progrès en tout cas balongola makanisi wana balongola makanisi wana force du progrès ça ba mouvement ba qualification ba qualifier la force du progrès loin de là biso souci na biso ezandeke mboka na biso ezala dans les bons ba agression les deux sala na pona mboka na biso na ba pays voisins wana ba agression ne ba na Rosila force du progrès et côté na ba service nyo surtout bazo formation ba côté na aner ba côté na armée pour na ko servir mboka na bango parce que force du progrès baza ba na mboka baza na souci ya Congo ozomona baza ba tumoko ba parité ozomona souci na biso ezaka attaque du progrès te même na ba combattant lelo yo baza na souci wana ya ko servir mboka na bango même ba combattre ba parlement debout ozomona bazo ranga kawana par-ci par-là ba Gilles banani baza ba benga bango maboma ba benga bango bato mo le parlement debout wana eza fierté fierté ya mboka lelo makambo Gilles alobaka mpona Rwanda akwa kotia Gilles na makala bobimisi ye lelo bokomi bino bo prononcer que Rwanda za ko agresser biso non oui c'est vrai les ambassadeurs rwandais ba bengani ye ezomona na Rwanda azo ko agresser biso président na biso Félix Tshisekedi Tonchilombo ba bengani ambassadeur rwandais atamboli presque na ba pays ebele koyebisa bango ke toza agresser na pays voisin Rwanda. Président Félix atamboli asali ba diplomatie ndenge nyonso apesi même na ba preuve tangible to kangaki même ba soldats militaires rwandais na mabele na biso to lakisi ba na communauté internationale to zwaki ba image oyo bazola kisa ba militaires rwandais bazo changer tenue ozomona nous allons compris que quelque part communauté internationale azan na double G communauté internationale azo jouer politique ya nyoka communauté internationale politique ou azo sala ko soutenir Rwanda c'est pour na intérêt na ye c'est un péché devant Dieu porte est ouvert président Félix alobaki que porte est ouvert ba o bazana posa ko ko exercice na Congo ba ya ozomona 50-50 président Félix aza clair na maloba na ye apeki si mutu te aya ko sala na kati ya Congo mais koluka ko kota na ndenga mafia koluka ko kota ko créer ka ba groupe rebelle pour ba ko agresser biso ko yiba ka ba minéraux na biso wana ezama be même na biso ya Nzambe communauté internationale ayeba ata ako soutenir ba groupe rebelle nyonso pour na ko kwisa Congo mais bayebaka ke Nzambe azali Nzambe azagise bayebaka ke biso ba sebaluza yadio ata to kokufa pour na mabele mboka na biso mais to koyebisa bana na biso ke Rossi akufa Kapangala akufa matika kano le peuple gagne toujours ya wana to koyebisa communauté internationale to comprendre politique azo jouer à ko soutenir ezali Rwanda ya ko soutenir ezali M23 ngai na komi ko benga communauté internationale M23 parce que nous allons compris que parce que président Nabiso Félix a ebisi bango mbalo mbala ke Rwanda zo ko agresser biso à travers M23 mais communauté internationale azolo belo côté ba pesa biso embargo to ko sumba ba armée te pour na to défendre mabele na biso nyo surtout eza politique ya communauté internationale lelo yo tozo mona communauté internationale tisiko azolo belo côté mais to sali kaka geste moko muke ya kozwa o ezali ambassadeur rwandais kozongisa na mboka na ye tala ndenge batelemi mbala moko batelemi no représentant angolais est-ce que awa oza solution to utaki kozala na ba angolais awa to utaki kozala na ba angolais awa mais solution ni tozwaki ya ngwana ngana koyebisa peuple congolais nyonso tozala ini tozala ba moko ata to kokweya to kokota sia mabele mais bopesa kabana na bino message même mwana oyo boti ya bébé yebisa ke agression mboka ya mabele na biso ezana ba pays voisins Rwanda ngai même c'est baluza de là je vous informe na sale la kayango nazo kwa mona na ngai ya muke ya bébé nazo ka bana na ngai même ya basi na yebisa ka bango soki ozomona biso lelo na mboka na biso tozozela er no so agresser eza Rwanda ne mutazo ko agresser biso Adam ba alingi yo ko ndima te soka za Rwanda ya ngona ngai loko na yebisa ka bana na ngai ata communauté internationale quelque chose ba arme bazana ngoya makasi bakopesa batuana pona koya ko agresser biso ba bakeza mabele na biso batuana bakotikala ko botola ata eteni ndambu ya mabele na biso te parce que eza mabele na biso nzamba apesa biso batu na batu bazana mboko na bango batu na batu bazana ba limite ya ba mabele na bango pourquoi pas to ukaka ko angolais agresser biso te oh Tanzanie oh ba Zambie agresser biso te kaka to ukaka Rwanda Uganda mais pona nini biloko bongo zo continuer ngai na sengi toujours na armée na biso bazala ini biso ba jeune leader tozo soutenir bino peuple congolais azo soutenir bino toza prêt
biso ba jeune leader, toza prêt biso ba combattant IDPS, toza prêt biso peuple congolais, toza prêt biso ba parlementaire debout, yako côte en armée, ko zo formation plus vite rapide pour na ko kende ko servir mboka na biso na état oeza nango. Communauté internationale, azana ba jemabe, azana politique na oya zo sala nyoka nyoka mona mboka Fofana. Merci, bien parlé. Au nom du peuple congolais, je vous dis que non, Epenge Fofana, mon amuka beta rambonda ba kolo pe babinaka. On a simbi o ezabo koko. Je pense que non, avant roi berger aya awa, akutaka royaume Congo. O ezaki dirigé na banzete, na ba poso ba léopard. Mais ngai naza citoyen congolais. Mais nazo kamwa ta nazo mona moto ayebi valeur ya mutu. À partir de 10 ans, 15 ans, nous avons joué un rôle dans la famille. Au moment où nous avons joué à Bimi, nous avons chassé à Soukali, parents n'ont pas fait là. Nous avons fait un stade de martyrs. Mais nous avons tombé la musique. Que Bibembe a une valeur. Vous avez apprendre des bisoni. C'est ça aussi un bongo, au bombi mutu, bongo est une valeur. Est-ce que Bandakala, Bino, vous soutenez Fali Poupa? Na droit chemin, yo, vous avez porte-parole la musique à Fali Poupa. Mais expliquez-moi cette motivation au devant 11 morts. Moi, j'ai même le courage de critiquer le ministre intérieur. Qu'est-ce que vous avez ma coquille à Koloba? Quel est le M23? Oh, 11 morts! C'est là où nous avons la prison de la République. Et Seigneur Oyeba, Banani, O Bazako Sunga, vision na yo. Ozo kende église, mon dimanche au terme sa cortège na yo. Pose la qui touché. Au moni maman mo kazo me sa mona libele na balabala. Ba kazo me la ti na balabala. Pe oye comme président de la République, comme papa à Yambo. Au tournier payant expliquer yo. Pe au kotise na mutuka. Au kene eti na lupangu na ye. Au luka procès, au luka ba document lupangu wana ti lelo e mononate. C'est la complicité à la juge, à la procureur. Au Senga, au Mona, Moukolo Pango Nani, depuis installer maman wana, Tilelo, silence radio. To kanza kano mama pango ekosila. Lelo tout Congolais, o azako se comporter comme M23, kotangisa makila ba Congolais. Comment Fali Poupa beti musique partout? Américain a koufité, Européen a koufité. Ma zongi est pas na bango. Ouais, Sénégal bato ba yoka musique, eza place ba la stress, eza place ya na ba message, eza place ba kabola ka makanis, o ba motiva ka bato. Faut ka banzembo ya Alpha Blondy. Ya Salif Keita. C'est là où je demande na Amos Lubaki, Manix Kembolo, mon amboka Voldi, 3 monteurs na biso bango wana. Congolais nyoso o azako se comporter comme M23 azo mérité ko benga M23 mon amboka seba Mpandisang oza fier ya komona stade de martyr eza place ya obeta bal eza mbala ebele o kutu FIFA a sanctionné biso parce que ça un droit à balle ya football tout qui concerne la manifestation et c'est qu'il faut respecter bandam. Bandundu, ils ont un problème. Est-ce comme on a une récitation à chaque jour? Nelo konini oretenaki na concert ya Fali Poupa. Après, koyoka keno 11 morts. Pe parmi bato bakufi baza ba jeune. Nous avons des étudiants, nous avons des licenciés. Moutom dans le domaine des ambatindai. Pe on moni ministre intérieur accueilli na bopito atalisi batoyo baza blessé. Mais aucune communication au gouverneur de la ville, aucune communication au ministre de la communication, porte-parole au gouvernement, et c'est là qui 20 PM à l'intérieur n'a pas communiqué les bisous. Même le commandant ville, mais il y a des policiers, il y a des bisous mbongo, il y a des téléphone, mais les policiers a foutu à Maka. Moussa na à la panda, il faut sécuriser l'école. Mais quand le ministre intérieur, il y a des gens qui ont traité, des gens qui ont répondu. C'est-à-dire, quand vous êtes un musicien, ils ont des gens qui ont koufa. Peut minimiser Bibembe.
et pression. Ok, merci Mopanzi Sango mona mboka Fofana. En tout cas, ngai premièrement eloko ali bosso sonam repose en paix na ba o nyonso. On a pe na préféré le chapeau. Bakufaki phare d'essai. Jour wana parce que en tout cas ezap na likambo ya pasi koleka. Komona ba ndeko bakenda ki esika ya Esengo, mais Esengo eboti mawa. Ezali penda pasi koleka, yango na bomoni na sali geste ya kolongola chapeau pour na kopesa quand même honneur. Na bande ko na biso basili ko bungisa milimo na bango na nzela ya Stade des Martyrs. En tout cas to condamna qui vraiment acte wana biso nyo surtout souci na ngezala ki ke concert wana pour le moment vis-à-vis ya ba problème au toza nango na mboko ya ba agression nga pona nga problème souci na ngezala ki ke musique wana beta maté. Là je vous informe. On est allé selon souhait na nga. Ezaki position ngezala ki ke musique wana beta maté. Musique wana beta maté parce que ngana monaki musique ane ko aboutir na rien. Musique wana ekopesa biso solution moko te ngai souci na ngizala ke to se concentrer biso nyo surtout na makambo etali mboka na biso to zala discussion zala te to zala déterminer mais ko beti sa musique wana ndenge gouverneur de la ville a pesa ki autorisation wana pour na Tomoye matana ba sponsor ba che hôtel de ville. Hôtel de ville joie qui rôle ni na concert. Na sepela quitter. Ngana kosenga na bakonzi ya mboka gouverneur de la ville. Tu as même un état de droit. Na kosenga na bakonzi ya mboka balandela dossier wana en profondeur balandela dossier wana parce que tozwa solution malamu vis-à-vis ya ba mort o wana ekufi. En tout cas, na kosenga pe na ba artiste congolais ba musicien congolais et le kobeta ezama bete mais mingi na moment esengeli bobeta ka musique moko ya ko sensibiliser peuple. Kobeta musique ya ko expliquer peuple. Kobeta musique moko boyo ya kozongisa peuple bazala ini kobeta musique moko boyo ya koyebisa peuple ke toza agressé na pays voisin Rwanda ozomona ba musique ya kobeta ya ngona ya ba message ozomona ezate ko kobeta ka ba bibeta obima tana concert boyo na drapeau kobeta ka drapeau zo sangisa biso yango ezaka ta fali pa bi maboyo na drapeau ya Congo kobeta ba bibeta wana bibeta wana en tout cas vraiment là je vais faut mettre na posa nango bato kufa na est bato mela na posa na yango te yango na ngana sengi vraiment na bakonzi ya mboka bazwa solution na makambo tali musique congolais musique congolais pour le moment pour na ngai ba concert wana nazomona ezoko aboutir na rien tala lelo Esengo eboti mawa na la police est-ce que pour libérer mboko ezaka pour la musique parce que bayembeli ba FARDC musique beti ba boaki bato na banzembo mais mboka eza toujours libéré ti c'est là yo lecture ni zo ça bon pour na ngai ngana ko yebisa obo ndeko Fofana omoni bato wana ndenge bitumba o ebandi boy na ko yebisa yo eza mabele na biso eza mabele bakoko na biso toza ba gagnant toza ba longi pe suka ya bitumba oyo ngana yedi pese ko suka suka bitumba oyo là je vous informe bitumba oyo ndenge bazoko agressé biso na Rwanda yibaka ke suka na ngwe ko no suka tina kata Kigali yango akagoma basenga kilobi bitumba oyo suka na ngwe ko suka tiki na Kigali Rwanda bo makongo mobimba là c'est bon bango keko maka nzembo depuis babanda ko agressé biso soki tolobi to tanga ba mort en tout cas balza déjà ba millions déjà ozomona mais suka ya bitumba oyo là je vous informe ko suka na Kigali okolongisa ngai mwana mboka seba tolingi to la siko Kinshasa nangi penda otala caméra bien naza pour boule uti kobeta na régime passé ozaki na lit momonaki comment biso toloba la vérité Moïse Katumba abima meilleur gouverneur c'est que Moïse a comme atteint sentiment ça la politique parce que abimaka meilleur gouverneur le seul gouverneur à Boyaka et ça André Kimbuta yango o azali le sénateur abiya okende katanga te mais ça bato bakenda pe Moïse azwa pif à partir à gouverneur à Katanga le so otali mona mbo akabula na moni gutu ndeko na ngai azola sabiso mutuka o ezo nettoyer makadami na Katanga mais sengeli biloko ndenge wana eza na Kisasa lelo otali na Lualaba e banana mona mboka Muyeje mwana mboka Muyeje akei pembeni mwana mboka Fifi Masuka poto kotia image totalisa sur 24 ya commune ya Kinshasa ville de Gombe
jardin na biso eza na ba condition nini zone na biso eza na ba condition nini mais mwana mboka Fifi Masuka akokisi ina année mais gouverneur ekomba Kinshasa 4 ans yango commune nini Kinshasa eza propre après mbula esengeli bato basepela moto abimi na basket na ye atamboli après mbula moto alati peta silvette na ye atamboli mais Kinshasa mawa esengeli président banda kokombola babalabala kokire baterrasse d'abord na Kinshasa tozozanga ata meme bloko. En tout cas mwana mboka Fofana makambo oyo lobi bon pour na makambo tali kini bopeto na ville ya Kinshasa esengi président de la République ité tina gouverneur ezani mais président na bolingo mboka autaka Japon aye ko inaugurer ko lancer tina ya gouverneur eza nini tala bokasa tina ya gouverneur tala ba commune bataka gouverneur pourquoi bataka ba bugumese pona nini ozomona pona kolandela makambo tali bopeto kolandela santé ya peuple kolandela banzela ya ngwana tina ya gouverneur ya ngwana ta Fifi Masuka aza vraiment na top. Oh. En tout cas Fifi Masuka madame là je vous informe c'est bon yokana yebisa yo za to komi wapi omoni faso mama Fifi Masuka le bel qui c'est ça te na maman pas Fifi Masuka na lobeli déjà qui ça parce que nous sur 24 communes sur 24 communes nini o za fier ya kotambo ata na mutu eloko na ko lubaboyi makambo ya kin bopeto eza makambo etali président de la République té etali gouverneur de la ville etali gouverneur de la ville soki président de la République a koti makambo ngo parce que azoko mona makambo ya bosalité ezoko ezoko linganeti ezwa moi sika moko na ville ya Kinshasa mais ekolonga te parce que biso moko premièrement nanu to koma déjà na état d'esprit wana chaque samedi ya kosala salongo donc congolais déjà commis mais comment va tu ça le logo te congolais a commis déjà accompagner président de logo là wana yakini bopeto mais ngana kosenga gouverneur de la ville excellence Gentini Ngobila et sengeli ko associer ba association et sengeli ko associer ko benda ba bugumese matoyi na chaque samedi ba yebaka ko pesa mot d'ordre na ba chef du quartier ba chef de venir ko sala ka bopeto na ba venir na ba quartier na ba wenze parce que soki to bika to tse volonté ya ko sala bopeto na ville ya Kinshasa kini o qualité na terrasse mutuka ya ko mema zelo wana ezate c'est ça le problème milangi mais ya gouverneur a même président qui ezine ya milangi ya ngoto lobi bo tala milangi ne ezana musala ya OVD eza nini musala ya OVD eza nini Gentini Ngobila excellence Gentini Ngobila mais quand un peu ko solola na ba DG surtout pona ko yebisa bango ke bo banda ko sala musala na ndenge sengeli parce que kotambola kana président mais ba black ko ngo bazo kena président eloko te kana nu ba kena président na usine ya ba plastique to moni so na ngota po si c'est vrai bazo soma milangi na ki sasa milangi ko tonda boyete so ko kotina wenze wa zigida awa seba bazo teka partout so ko tali zigida côté ya Stade Martyr côté ya basket ba clôturer déjà totuna déjà bougumese ya commune ya Kinshasa maman ya biso Pipito Kilala aloba ebelo côté ya PCR image yango wana aucun na première rue na entrée à Petit Boulevard na concession catholique mutu wana atongi pe souci eza na kati wana atiena clôture nde puis mobile ministre ya habitat aye babuki te basalelo rote etikali ndenge wana na 2023 bokozana musala oui ya kosamba nga na eloko na koloba toujours ndeko Fofana na mutuna après ota esanga bafale ya Fifi Masuka na mutuna oyo otuko tuna makambo ya bopeto petit à petit to ko résoudre des dossiers on a parce que Mandez aussi là to boité Mandez aussi là quand même moi musala pe ils déjà ko avancer vis-à-vis ya ba makambo etali ba carniveau ils déjà ko avancer commune ni déjà propre ils déjà ko avancer commune c'est 24 communes avec ça mais faut voyer ba pelo ko moko
hein ezaka na Congo te ou bien na Kinshasa te que ba inondation sala makano même na ba ville mususu pe tozo tala pe na ba bilili na ba mikila poto tozo mona pe ba événement ndenge ba makambo zo salama donc ezaka na Kinshasa te toujours vous comprenez pourquoi Fifi Masuka azeli 50 4 a oui ça ta désanté mais tant qu'on parle que Kinshasa tozi commune à Kinshasa commune à Lingwala commune à Gombe comme akutia ba libanais Congolais a fier na Gombe Sud. En tout cas, nga eloko na koloba na yo pona ba gouverner net excellence Fifi Masuka lokuta mabete excellence Fifi Masuka azo sala musala na ndenge sengeli. Ye na minute oyo na Lualaba. Alia ba gouverneur na Kolezi bazo benga ye lumière. Ambo? Oui, bazo benga lumière ya Kolezi. Kombo mikolo ba benga excellence Fifi Masuka ya ngwana lumière ya Kolezi. So ke pena na Kolezi na Lualaba en tout cas romona vraiment que image ngona to talisa sko makambu ezo maman Fifi Masuka gouverneur excellence to comparé na gouverneur ya Kinshasa au lieu Kinshasa etomboma mais Katanga na moi ta modèle ba yambi Augustin Kabuya au tellement ba aéroport kitoko au taliban nzela kitoko au taliban avenue ba direction kitoko mais pourquoi Kinshasa est un médiocrité moko ya kosakana te bon mais na poto bazo se plaindre pour na Kinshasa commune moko te za propre à part babar d'abord gouverneur de la ville aza capable ya kolonga d'abord makelele église ya bato mibale mais ba bafle quartier mobimba okele na limité résidentiel pongi ezate pasteur mo wazawana prière et narrative 22h mbana ma mota batanga ezate mais pourquoi la province bazo réussir à s'organiser bon chaque gouverneur ou azo bateau de commandement yé azwa na idéologie na epina état d'esprit na mais c'est pas ta vision chef de l'État nani excellence Fifi Masuka réellement vraiment azotambola na vision chef de l'État excellence Gentini Ngobila tokosenga na excellence Gentini Ngobila afongola mutema na ye abanda ko collaborer na ba association pona makambo etali bopeto pe abenda ba bugumese matoyi pona makambo etali ki bugumese limité depuis 2006 yango tolobi boy soki totali vis-à-vis ba organisation ba gouverneur na Katanga grand Katanga nyonso to wana tozomona makambo zot ke nango dans les bons oui tozomona makambo zot ke dans les bons Kabula osala oui, Kabula quand même ça va na musala nazo sala na bopeto na niveau ya bilanga bilanga te na Kinshasa te bilanga tozolo bilanga parce que bilanga ngana biseke maramba bilanga biso toza déjà équipe première promotion autorité kolanda formation agri business tolanda kiango avec excellence Yves Bonkulu mais jusqu'à maintenant makambo zana nous réaliser te tozo baté le pourquoi makambo za la réaliser te et sengela ki makambo za la réaliser tozo ba frais de fonctionnement na biso pour na bandenge ni na kosomba ba semas wana ndeko bandenge ni to kosala bilanga mais jusqu'à maintenant rien ne marche tozo baté bon excellence Yves Bonkulu yozali ministre de la jeunesse en tout cas mais ka pena ko résoudre le problème wana tokoki ko lingate ke 5 ans yango nyo surtout si le la croix mais ça n'a pas si yango tolobi na excellence ministre de la jeunesse c'est comme bazui photo ba check yango tolobi na excellence Yves Bonkulu réaliser o ezali promesse ya bilanga pona makambo ekende liboso même makambo petali bopeto na ville ya Kinshasa excellence Yves Bonkulu jeunesse a un rôle à jouer yango lelo na lobi bo excellence Yves Bonkulu mingi faut mobiliser jeunesse parole wana ezaya pas manipuler ya ko encadrer ba jeune pour pas la manipuler te ko luka ba journaliste so ba yoka ka ba yango na lobi bo ba conférence débat pe ezalaka dans les bons ayebanite ministre jeunesse ayebanite te ayebani na ye ministre jeunesse ayebani na ye problème ezoboma excellence Yves Bonkulu ezani esengeli eza ba conseiller esengeli azalaka nyonso ko convoquer ka réunion moko na ba jeune leader pona ayoka kende Mumbele kende Kingabwa kende Debono kende Changu aussi autant ministre jeunesse na Kinshasa sur 4 communes akiti Kingabwa te akiti Funa te akiti okomilete na Kiseso Didier Kiku debout Kiseso a besoin de jeunesse parce que les lobes au sein ba jeune ba kende na armée bo senga ba jeune ba kende na la police mais aussi autant ministre de jeunesse aza incapable ya ko sala ba biloko wana mais rapprocher bato baza capable
yo leki une émission mais bato babengi yo ngai na bengi yo te mais yo moko bato bazobenga na téléphone na yo bazo féliciter yo yango ozongi pour la deuxième fois c'est ça au côté na plateau après ma son député honorable Eliezer Yemoko abi na za fier pour na landaki yo a commission na sentiment te pe yo moko oza okwa ke olobaki bien yango ozongi pour la deuxième fois mais comment mutakoza ministre deux fois seba totika sentiment eza venir en mboka pour jeune akende na armée akende na FARDC ndenge ozomona Goma jeunesse bazo telema et bazo kufa chaque jour moto la muki bo esika mama aki ayebi te esika papa aki ayebi te ma bimi na balabala azo kende ti na frontière mais ministre jeunesse azo kokena Goma te azo kena Utshuru te azo kokena Butembo te na Sankuru zéro na siko yebisanga toloba te bon likambo etali ministre ya jeunesse ngai loko na kolobaka kaka ndeko Fofana ministre ya jeunesse ye ayeba ndenge nini ya kosala appel na ba jeune leader mpona kosolola na ba jeune leader nyonso tu koyeba ndenge nini kopesa ba jeune leader mission ya makambo etali bopeto ya makambo etali sensibilisation ya ba jeune kocréer ba conférence de presse ba conférence de débat mpona na ba jeune koyoka ba jeune koyoka vie ba jeune donc eza mpe moko mpe ya initiative ya malamu ozomona parce que c'est ma condition moko eza na minute ye aza mutu moko na minute oyo esengeli abanda déjà koningana kozala na rôle wana parce que ye nde mutu aza responsable ya ba jeune nyonso tu na ville ya Kinshasa na Congo mobimba jeune ya INC jeune ya ba parti politique nyonso c'est lui le patron numéro 1 mwana mboka tokomi siko na suka agression ya république tango république population ba telemi au moins ata comité international esikoyo akomo lukao bamona président bamona boye pourquoi bamoni population a telemi là na kanisaka mwana mboka Frank Edjongo alobaka armée moko te pe Etienne Tshisekedi ni aloba makambo ava Frank Edjongo bazwa maloba alobi munduki moko te elonga peuple te c'est ça yango Tshisekedi azalaki fort toujours na ba marche na ko dénoncer tango bato ya Goma batelemi omoni bangolais bayembango nino koloba na président de la république nino koloba na baconseiller pe nino koloba na population ya Goma pe population ya république ya mobimba y compris na bato baza ba ministre ngai message na ngai na président de la république son excellence président Félix Tshisekedi Tshilombo que président ayeba na kotia mayele na mingi kaka toujours na bandeko na biso ya S premièrement parce que bazo souffrir na S wana baza ba congolais ye moko mokonzi ya mboka alobaki ke akozala na peuple ya Goma tina suka mais tomoni réellement azokende pene na makambo yango tina suka tote komona awa rencontre ya Macron président Macron na président Félix na président Kagame bafandaki tomonaki bapesanaki mbote réellement président Félix pona ye azana ya mutema ouvert azana ya mutema ouvert aza toujours na détermination na ye pona peuple na ye ya est bazana na kimia ngana sengi na président de la république ata rigueur na ye toujours kaka na ba généraux congolais ba ye ba ndenge nini ya kosala musala na ndenge ya kolandela ba généraux congolais kolandela ba service nyonso tu ya république parce que nous allons comprendre que ba service na biso ya république makambo mususu ba information mususu comme si ndeke baza ko négliger yango comme si ke bazo zwango na lanterne yango to sengi même na président de la république ameka ko tia même rigueur na ye même na ba gouverneur nyonso tu ya république démocratique du Congo to sengi toujours na président de la république ameka ko landela ezali ministre nyonso tu ya république démocratique du Congo ba ko sala musala na ndenge sengeli to sengi toujours na président de la république ameka ko tia rigueur na ye na justice congolais ba magistrat ba avocat ba procureur ba ko sala musala na bango ndenge sengeli pe to lobi lisusu na président de la république biso jeunesse abandonné biso te ameka pe kokanisa pe pona biso parce que tozana souci pe pona mboka na biso to sengi na président de la république toujours ameka pe lisusu
ko sangisa o ezali ba jeune leader ko sangisa bango ko yoka pe via ba jeune leader vis-à-vis o ezo se passer na kati ya République démocratique du Congo biso ba jeune leader to zape na posa to mona mokonzi ya mboka ba conseil ba eba kabinote na sala nyonso pona na kuta na mokonzi ya mboka Michel pa ebioti ba ebi ngabo est-ce que Michel opesa yo chance ya kuta na mokonzi ya mboka Michel une opposition Michel opesa yo chance yo mutozo lengela Michel ou bien bozo kote na mutuka pas de problème lui doit être top ko opesa chance kuta na mokonzi ya mboka ata mutika na yo bosana na yo biso tozo sambela nzambe kaka ke mokonzi ya mboka tabu na mona makesi aninga azo filmer tabu biso tozo sambela nzambe mokonzi ya mboka yamba biso ba jeune leader to pesa pe ba vie na biso to pesa to tika bo yo ko lela boitin tika na lela ba ndeko siko na osala ndenge ni même maman Marthe place ça a retrouvé normalité motoko la penda seba motoko la penda mokato motoko la neti sénateur odia motoko la neti iget kalala moi si mobile lelo maître Konga accueilli place accueilli eza fier mais ngai na lobaka moto wa neti sakara moto wa neti boni moto wa neti Fabrice tabu awuta nde poto akuta biso nalobi ya tabu awuta poto akuta biso awo eza lokola nga lelo moto kola tabu alinga mona mboki Eliezer ngai na fini bandego bino tuna aza na ba image ya bato nde makesela azo filmer bato nazala fier na Oumar na Roger na Jerry Kika député provincial bon séjour au Katanga force du progrès ba koropaka eti aza chargé à discipline a comme ça cadre à parti camarade te pour yende face actionner ngai nazana makila ya Tshisekedi na nzoto na ngai koleka topin koleka tabu koleka majorité ba conseiller bazawa na nazana makila ya Tshisekedi c'est en plus je suis naza pina révolutionnaire la démocratie naza révolutionnaire la démocratie ngai toujours nasenga toujours na mokonzi ya mboka nasenga ba audience na ngai mbala ndiko fofa mais communiquer wa nasenga ba ko informer na lemba ma miso ça nini ekauka ndenge ba bosa na oui lelo koma ke pono mona na tana président et de côté audience ba ofande la ngokaka na mama Élysée soki mutu moko na lobi na mama Élysée na bike tika na yo ndeko nga nazana otanga ba komo parce que toyebani toyebani nazana makila ya Tshisekedi c'est nga nazana makila nazana makila wana nga na makila na capitaine Mayombo tika na yo apisi ngai Mayombo tika na yo papa tika na yo kune koma avoir o skoza likambo moko boza na posa ta donc deke bakofina yo okozota idée te bango bazana batu mususu wana bazana batu na bango soki aza na posa mona wana bazolenga na sakara batu mususu sakara moi ça moi bien après ça ça bato bazana batu na bango moko bayebani mais faut boyebaka ke eza pe na ba jeune leader mususu basangajaki na makambo yango na opposition toyebani pe clair toyebani nde tosangajaki mais comment ça fait-il comme si un tricage commis na kati ya makambo yango bolingo o tozalaki 2023 wa ba valeur na yo bolingo tozalaki nango na opposition oza bugwet tozana ngo lisusu te nga na sima esili babwaki bugwet papa ngai pe naza oya yo moko soda jeune leader o na litaki na makambo yango naza toujours ko soutenir yo naza toujours ko tsama bolongo na ngai na se kolela nzambe abatela yo nzambe a protéger yo nzambe apesa yo makasi ya kosala musala na souci ozalaka nango pe bolingo ozalaka nango ya mboka nzambe abatela pe na famille Tshisekedi parce que baza famille moko bazo mériter makasi na mboka oyo baza famille moko ba souffrir na dictature ya Mobutu na dictature ya Kabila en tout cas nasengi na mokonzi ya mboka ngai pe naza moko ba oya yo na koyi kolela tina niveau te naza na posa peke ngata ke jeune leader na mona na kozala pe sengo mingi pona peuple congolais. Un mot de la fin na tourné à Augustin Kabouya après Kisangani a quitté Lubumbashi. Félicitations na Serge Augustin Kabouya, nzamba batela yo, nzamba bomba yo, apesa yo makasi, apesa yo sagesse. Serge Augustin Kabouya, ngai se baluza yo.
naza combattant actif sur le terrain nazo soutenir yo na musala ozo sala prière na ngeza ka nzamba batela yo ba effort ozo sala continuer ko sala yango ba descendre wana ezala limité te et que ne tina suka pe ningo zo continuer ko mema ba jeune c'est jo Gisne Kabuya continuer ko mema ba jeune eza malamu eza pour la fierté ko tombola parti nzamba batela yo CG Kabuya apesa yo maye les sagesse intelligence ya ko diriger parti. OK, merci. Merci. Tokomi wapi e filma INC. Tokomi wapi e filma MLC. Tokomi wapi e filma PPRD. Mena ko kamwa. PPRD ba komi bato malamu. Ba Toussaint Alonga libanda, ba John Mindongala libanda, ba Frank Adjongo libanda, ba Muyambo libanda. Mais quand même mon mboka Lambert Mende aza pembe na Fati. Quand même, mon mboka Olenga Koi, président CSA Tilelo. Olenga Koi, président CSA Tilelo. Mais Seni Banoma Kadim. Est-ce qu'il y a un